nyonso oyo baza na Android balingi kolanda biso en live na chaîne à biso ya YouTube eza combo ya chaîne. Donc ce que vous avez Android kende na YouTube, ok, kende na YouTube, tapez la voix du Congo Central Télé, hein? La voix du Congo Central Télé. Donc quand on a téléphone na yo, kende na application à YouTube, comment la voix du Congo Central Télé, la voix du Congo Central Télé. Au comment on a dit ça en direct tout ça, bandeko bakobenga par-ci par-là, de bandiango lelo, et puis on continue chaque samedi, pardon, chaque dimanche vous allez samedi vous allez en direct, mais chaque dimanche na pourquoi tu banda vous allez en direct, il y a chaîne YouTube la voix du Congo Central Télé. Voilà Bogolanda en direct. Alors, tu connais ce que tu as fait ça sur Sango. Premier Sango, tu as nango. Premier Sango, oyo tu as nango. Tu kolobela ba Congolais nyonso. Misu ezaka kanakoma. Donc Congolais nyonso azolandela mouvement. Il y a Joseph Kabila. Azolanda mouvement, il y a Joseph Kabila Makambo, tout azali kosala. Les Congolais ébélé, bazali kosepela te, na Congo na président, ancien président de la République, akei na Goma, azosala ba consultation. Tunanaki ayambaki ba mama, ayambi ba chef coutumier, ayambi ba sali ya Nzambe, ba sololi. Mais félicitations surtout na ba maman parce que avant-hier ayambaki lisusu ba maman mais kunandi to monaki ke ba maman ba yebisaki Joseph Kabila vérité. Donc ba yebisaki Joseph Kabila vérité. Balobaki ndenge nini balobi ke no biso to lingi pe mais to boyi mboka e kabwana. To boyi mboka e kabwana. Mais di mo to lingi pe. Parce que tu comprendre que biso puis tu la assis sa consultation na ye to ye ba soki ndenge ni ko salema mais vous allez ko senga na ba konzi ya l'état en tout cas bo fongola miso parce que ndenge makambo zo kendele ngapi na komi ko mona moi un peu suspect moko to tika pe ko landaka non ba mindele o non siko pour le moment tu la makambo ya Washington ba américain. Il faut comprendre que, bon, on a Joseph Akei, donc il faut comprendre vraiment, il faut comprendre que Menzambe Asunga Congo et Kende Liboso. Il y a Makambo Tali, Papa Constant Mutamba, Bandeko. Il y a des sous-namoni, Nzokande, Papa Constant Mutamba, Bati, donc, batindi lisusu mukanda mususu na Assemblée nationale. Donc il y a commis deux dossiers. Premier dossier, Oyo, on a détourné Mongo, il y a prison, il y a Kisangani. Wana on va député Basalaki Moussala. Et puis, procureur général près la Cour de cassation a tindi lisusu nkanda wankaka kibenekele kwa Assemblée nationale mutose yankaka et pas ya Constant Mutamba ministre de la justice pour un outrage parce que outrage et pas ya ba magistrat donc procureur près la Cour de cassation azo senga lisusu na ba député do ba jour ezali koya ba député bakozonga ba député bakozonga lisusu na Assemblée nationale pour que batindi kalisusu pour la deuxième fois Constant Mutamba basambisa ye pona outrage pona ba magistrat parce que tango salaki discours jour wana tango salaki na bureau na ye alors ndeko Constant Mutamba alobelaki ke non atiaki mbundo discours asalaki moja discours moko do neti kiteti donc ke non soki babengisi ngai nako kendete boye na boye donc alobaki makambo ebele na ebiki lobi na ba journal na biso na kochela bino makambo oyo aloba Papa Constant Mutamba oyo
bakomeli lisusu mukanda batindi kaye lisusu donc akomi na deux dossiers. Alors congolais azo comprendre est-ce que ndeko Constant Mutamba azana ba dossier mususu tena batu ndenge bakomi kolandela ye. Yango tomoni ke Constant Mutamba ministre ya justice a commis vraiment un dossier moko très sérieux parce que ceux qui balongwe na dossier ya mbongo o bazo fundela ye ceux qui sili ceux qui exemple abimi innocent ba landele liso sous dossier pour ya outrage ya ba magistrat donc eza pasi pona papa Constant Mutamba biso pe tozotalela kaka ndenge kosukela parce que ngana za magistrat te biso toza seulement bapanzi sango tozopanza nde sango tozopanza sango elamu. Alors dossier mususu o dossier zo seksangai dossier mususu eza dossier ya ndeko merci beaucoup sagesse. Voilà ndeko sagesse azolanda biso akomeli biso kaka ngetu kulanda. Voilà merci beaucoup acolyte sagesse azolanda biso na partir ya YouTube et akomeli biso. Merci beaucoup sagesse aimer vidéo pour que protéger ndenge kaka ezalaka aimer vidéo et kosala bien. Alors dossier mususu ya Matata Mponyo. Voilà. Alors dossier ya Matata Mponyo toyebi ke Matata Mponyo balongola ki grade mais banda balongola grade Matata Mponyo abungi. Alors parti politique na ye asali communiquer que non en tout cas bakonzi l'état basala le tout pour que ba retrouver président na bango national ya parti politique na bango parce que banda ba kondana ye azali komona na te même ta famille na ye bazali koluka ye bazali kobenga ye na téléphone mais Matata Mponyo azali komona na te. Aya ya mono ya selon ba ndeko na biso selon ba selon ba nanyo ba ya parti politique selon bango bazolo bake na marque na bango keno bazo kanisa keno gouvernement mutu a bloqué Matata Mponyo quelque part selon communiqué wana na biso pe tozali kotala kaka titre koyeba Matata Mponyo aza vraiment wapi donc na biki na ba jour ezali koya to koyeba si réellement Matata Mponyo ba enlevaki soki akimaki ye moko wana toyebi te na communiqué uti na parti politique na bango. Donc wana nde basango topesi oyo tozalaki na yango naibite tonton Mayemba soki azali kolanda biso soki akoki kobakisa lisusu mpona le premier dossier ya basango oyo topesi parce que naibite tonton Mayemba ye pe abakisaka mwa liloba ta mosusu. Voilà na ensemble na Congo central. Voilà naibike tonton Mayemba nalingi obenga olobela likambo ya assemblée provinciale o ya Congo central ndeko bazolanda biso na chaîne ya YouTube komela biso. Merci beaucoup tomoni lisusu ndeko akomeli biso bonjour ndeko Matondo. Voilà Tondal Matondo, merci beaucoup ndeko Tondal. Donc na chaîne ya YouTube soko olingi olanda biso omona biso comment potana téléphone na yo Android, comment la voix du Congo central télé wana komona biso la voix du Congo central télé vous en direct na chaîne na biso ya YouTube, vous appelez en direct na radio télé Matadi. Voilà, merci beaucoup wanande basango. Mais na Congo central lokola tonton Mayemba azali kobenga te na Congo central toza na dossier oyo nga nazo telemela mingi dossier oyo nga nazo telemela mingi oyo etali ya honorable Omega yende akotisaki question orale avec débat et pas ya ministre ya Ikeper ministre ya Ikeper kuna honorable Omega aye komona keno na province misala tango kobanda ekatani yango bengisaki ministre ya Ikeper aya ko répondre nini zo sala ndengo na mbongo ezangi na province ya Congo central tote.
voilà wana akoya ko répondre lobi oyo lundi oyo l'été lundi oyo l'été nani oyo ministre ya ITPR ya Congo Central akoya ko répondre na assemblée provinciale na biso ya Congo Central wana basango ya mutuya oyo touti ko pesa bino. Voilà, merci beaucoup ndeko Tondale Nambozo, merci beaucoup ya zolanda biso na YouTube matondo mingi. Alors sans plus tarder tozo senga na bakonzi nyonso ya l'état, ba ministre, papa gouverneur, ba conseiller ya gouverneur ngonga ekoki ya kolanda sikoyo émission loi bitile byankango boyoka kolela ya population ndenge tolobaka keno ntango ozali ko voilà tika sikoyo tozwa ndeko na nzela singa voilà voilà tika tozwa ndeko muko na nzela singa. Halo tata Madiame na kuna. Halo. Jambo tega kutata Madiame na kuna. Halo Madiame na kuna. Oui. Nimetuma nini? Ulebi nini? Nimetuma fly Oh ya kwa kwanza ya sekiaje na kuna na kamera. Bon vraiment Congo ko tsa kama kwa Congo ko ya mko tena na Congo pas donc kwa hiyo kama Aïe. Vraiment. Aïe. Madiame na kuna zoyo kana vraiment bien te. Na éviter vraiment pourquoi appelle les autres les là mais tous allez yoka vraiment bien te. Voilà. Aïe. Vraiment, merci beaucoup. Nabandeko Nyoso. Aïe. Donc vraiment, Bolivie sont moqués parce que le téléphone toujours sale là. Ils allaient compliquer vraiment ma casse. Ils ont supporté appel vraiment. Alors nous sommes obligés de changer téléphone. Voilà. Donc on est obligé de changer. Voilà, donc, allô? Aïe. De pas moyen, vraiment, Bolivie, c'est moi, tout parce qu'ils ont répondu vraiment, appel les a belés, ils ont supporté, vraiment. Aïe, c'est grave, hein, mais bon. Aïe. Voilà, tout tient nous publicité. Pour que tu arranges mon matériel ou tous allez que ça les awa vraiment c'est un peu difficile. Bon mécana kobenga les sous tu yeba tous allez ko kende milenge nini. Voilà donc bon mécana compter kobenga voilà donc aïe. Donc ça ne tient pas. Alors nous sommes obligés de voir 089 30 82 200 089 30 82 200 089 30 82 200 wana sulalanda wono en direct 089 30 82 200 vraiment ils nous permettre de tout channel nos publicité mon sous parce que allô
village. Voilà, donc nous sommes obligés de tenir nos... voilà. Voilà, donc de tenir nos... Voilà, merci beaucoup Keleka, l'outou l'invoquer la fioti, j'ai évoqué les cas tout n'a qui toi dit. Voilà, donc to arranger mouké. Alors bobenga biso siko na 089 30 82 200. Voilà. Bi kataba kan tete umosi muna nzila nsinga. Allô? Oui, kiambote ka kutata. Ndio papa majako kwa kilomita 5. Awe tata majako ko wetele. Amutuma wana kambote. Boabu ça va. Ok, bon fait vraiment beaucoup de résultats pour nous na pour bazuka kana bazu wa kupeleka presque dans le système ni finalement on a goma quand a fait avec la organisée et pour ça les matchs pour moi c'est indiscipliné donc on a fait comme bandera pour ça la match de mettre dans le match tout le monde a fait des calculs à lui papa donc on va monter les hommes ça va 1 milliard kakawana c'est comme ça que $100 par jour, au gouvernement pendant 25 ans. Donc, quand ça va beaucoup dans le monde, mais je veux dire que même une telle donc, mon plus marié mon fils, donc, à chaque fois qu'on fait la même chose, vraiment, on va pas comment les gens passent dans mon thème. Il y a voilà, parce que les autres, c'est
peut-être de souffrir, bango moka banima kana bango, ata bakangi bango na bina na souffrir de ça matata pour la boule. C'est amour. Ah, vraiment, beaucoup de makambo les c'est ça ça makanda. Ah, Siko yo lingi nini siko na lingi mori dozo pesa kuna présent parce que medo azana touché mon moukou la kala donc oza mori wa tangi na ba bien zoom ça c'est que tout c'est retrouvé parce que na bien on est là ni sono semana Congo donc mais sur le groupe on groupe ma tumoka ba récupérer amo et comme na on est ya bango mo mama mo msuma sukama parce que tout fait pas c'est toujours à tout connaître, parce qu'on s'arrête dans la partie. Moi, on prend au parti, quand finalement. Ah, non, moi, on va décider de ça. On va quand on est sur le Congo, on va tout se résoudre. Et les gens de leur parti dans la moquette. Les gens dépendant à 6 mois, pour moi, on a dit que j'ai un décision de paiement. Je veux faire la prière, moi, on peut se dire, on va pas mourir, finalement, on va quand on va pas parce qu'on va pas beaucoup. Ah. Donc, c'est la question de moto na noko mwizo na polite moto mudanusa na tonso moto kongo kongo na kama nana Seigneur na Zali Congo sans oublier de la cause de la mission de la fantastique harmonie sans oublier que toute la madiamo que je comprends le côté de la savoir. Voilà, merci beaucoup Mutamadia mena kwandikuna Tatamadia mena kwandikuna kuna kilometre 5 ya niveau batu nyoso bazo ko iba mbongo ya leta ifo bakanga bango babotoli bango babie na bango nyonso pour que Congo ezala fioti moi en paix. Voilà, merci beaucoup Tatamadia mena kuna kilometre 5 ya mbote chako kya fuana. Voilà. Bikada tabaka ngamoko na kati yo pardon vraiment nalinga kotanga message yaka na yo voilà aye voilà tikatu zoye na nzela ya singa oh là là ko bipete parce que tango zo bipe ozali ko freiner ba ndeko oyo bazana posa ko benga voilà donc benga na 089 30 82 200 belja kutulanda kuna nzila mwanda kuna songololo nze evokeleka beta kutulanda bikata baka ya kamosimu na nzila nsinga 089 30 82 200 089 30 82 200 wana swali toka ku en direct yonde kozolanda biso na mwanda ozolanda biso na chiela ozolanda biso na luozi utakutulanda kuna songololo utakutulanda papa vile ya matadi nje evokeleka ndandulu kibene ya kala ya mbote ya kinguzi kieno kilutoma zolanga kinguzi ya radio tele matadi wana bokela muna swali toka ku en direct wana katabakisa ku wana réseau evo weye donc il faut insister bampangi njevo émission luwa bidilu byankango luwa manyongo mankango bikatabaka muna nzila nsinga émission luwa bidilu byankango luwa manyongo mankango njevo bampangi savo tufete zibu la meso yope congolais il faut osan tikato zwande ko nanzela singa allo oh là là ko bipete potango ozo bipe ozo ko casser batu mususu bazolinga koya 76 na suka parce que ozo bipe ozo landisa ba bip ozo casser vraiment basusu oyo bazolinga koya kokota donc 089 30 82 200 wana swali toka en direct. Allô oui, bonjour papa. Ouais, papa Patrick na conducteur na conducteur na nzela Patrick na conducteur et son wana voilà oui olobini tomoko tozomona alad ndenge papa abandi kotelemela papa Joseph Kabila puisque anda koluka nde yango oyo tomona puisque papa Joseph Kabila akomema nyonso ya RDC rapport a ba MGT akokompa nyonso ya leta nyonso bofongo ya ye ebie
Aïe, 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 aïe. Donc, vraiment, il y a Uchiko Kende, ils a passé. Abanda koloba makambo bien, mais akatani na ye alobi pour ya MGT, ça ya Kabila, donc banda côté le melango. Aïe, 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 papa fallait osomba moi finité ya malamu vraiment. Tikato zwali susu ndeko na nzela singa. Allô. Voilà, aïe, 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 aïe. Allô. Oh là là, 089 30 82 200. On a en direct 089 30 82 200. Voilà, bambouteillage appelle les bandits. Ah, Tikato Zwandeko. Allô? Allô, Father. Kiamboteka kundikaka. Kiamboteka kundikaka. Kumbu nani, présentez-vous? Papa Kikololo, le grand Maniema Ndwizi. Ah, Papa Kikololo, le grand Maniema Ndwizi. Ni faso? En tout cas, bien, Tomé, c'est la pour pouvoir déjà faire mes avec mes raisonner bien, tout cas, mais ça avec tout. Voilà, maintenant, ni nge metuba. En tout cas, la façon d'Italie, on te dit, émission à Boukari, Tomé Landa, presque na Ibandeli. Mais vous allez intervenir ça mon yambo ya panga betu Joseph Kabila parce que baina gena tuba ex armée kuma panga betu parce que bamen ka kan immunité nyo armée kuma ba civil voilà tome ko wake amesala ba consultation na Goma amesola na pale Gambi ba M23 ba mama parce que mama me répondre yandi parce que ngenge mesekela beto pe en tout cas réponse ina ko mesekela na yao mais to kena ko tubilandi to bane Congo to me tubilandi play Congo est indivisible et puis il y a des biga pour profiter à partir à l'hymne national où il y a des méthodes le sol du Congo est peuplé et sa grandeur est bien assurée donc Congo ya kebika na Congo bafumu beto ina bagana accord na pays occidental bafuti Rwanda na ndonda mingi ba mindele ba Rwanda neti bapuku ana kudi yange ana kufula ngedi ya mupepe donc ngebe pone tuamina na mayele na ntwala sino babe kuza kontra beto diaka poto na kati ya bwala beto parce que stabilité ya mikefana ya mikiyaka na pouvoir ve ya kukwenda salaka ba consultation beto na zaba ve ya nini ba consultation ina yana kena kutala et puis na Goma kuna mekwenda nikita sababu ba M23 basi kiteyani c'est ministre nani ya nini ya Kosta Mutamba omelanda deja mambo nandi ina ya prison Kisangani anime répondre que ya ukeno bametala vérifier na ba chef kuto kwanda na kati parce que vana signaler ba premier tranche na deuxième tranche parce que premier tranche ya kwanda samba la fondation deuxième tranche ani pesaka compagnie ina balomba kan si je pense je ne me trompe pas 3 millions et dollars ba compagnie nkaka yani mangaka balomba kan de chez retro prison ya tungama bamelande la dossier nandi c'est vrai que yandi ke tourner ke mbongo fait mais ba kuza tuba o ya kwanda ba erreur ya administration ba erreur ya administrative na point nini ke compagnie ina ya kena pouvoir vena kuyamba marché ya gouvernement parce que ya ke compagnie mo civil ya kena agré donc peut-être na diambo yina ya ou peut-être ba kuza accrocher yani mais le vrai problème c'est parce que asa ferme na justice ya Congo tona kumona guerre na justice sabuna bazina kena kukonzana plena tomeza ba tete ba ukaka bakabiliste kubana kufinyira pumwa bao ndio ngekuta répondre na justice donc baje kuendelea yani moto kama lenda kuendelea na justice ya Congo yakika Kosta Mutamba kulana ngebangana ni mutu ve alo yao bakena kukontrolea yani chama tata chef de l'état pour aller voir la prida comme na kuprotéger Kosta Mutamba kama yani landi la betu Kabila yani landi la betu Kabila tona sio ya Kabila na Congo donc mesuka mutefana
pour que vous intervenir diaka pour que la crédit même que ça bote na grand frère mon papa neki na funda papa matondo na maya pembe papa mangi na matadi na baina nyoto meza ba munu donc mpe ça bote na ngemosi na mama be. Merci beaucoup Tata Kikololo depuis Ndwizi kuna territoire ya Songololo. Merci beaucoup vraiment Tata Kikololo. Voilà, tika tozwa lisusu ndeko na nzela singa babakali akamusi. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Kombo nani nkumba ngenani ko tubakalele ngwangazi? Mimi sio sawa na bwala kwako. Na bwala kwako na territoire ya Nsekembanza. Oui, de Nsekembanza. Oui, papa. Pardon? Comment c'est possible? Mais c'est Joseph Kabila, monsieur au pouvoir. Mais maintenant, Baka, province pour la Est. Donc, qu'est-ce que le président place? Peut-être comme les jours que cette province est depuis que les rebelles. Allô? Oui, pour quel coup? Oui, ngekena kutuba nini? Le Touba. Joseph Kabila qui n'a été connu. Et pourtant, il est déposé. Mais c'est le président au pouvoir, ni le respect de la banque, ni le pouvoir de la banque. Non, bakena kusala. Kusala, combien de fois de sala, combien de négociations, combien de fois de sala. Maintenant, nge proposition nge ni proposition ngekena kuvana. Mais c'est pas mal, comme tout le monde, mais pas de la haine de tout. Basala nini? Mais pas de la haine de tout le monde. Et nous proposons pas au aussi. Ah bon? Merci beaucoup, papa. Allô? Oui, donc ngekena kuzola babaka mbala moko ba décision. Comment? Mais pas qu'il faut pour le gouvernement de faire qu'est-ce que vous faites maintenant? Merci beaucoup, papa. Wenda vovi kaka, wenda vovi. Ngulanda tu. Matondo mawombo nkokela ya mbote eh? Matondo muda contribution. Voilà. Merci beaucoup bandeko nazomona déjà que ba congolais balingi mboka na bango. Merci beaucoup tozo sentir parce que faut to sentir mabele oyo ya bakoko batika yango. Allô? Bonsoir papa. Bonsoir papa, nkumba ngenani? Poro Trésor. Wapi ngekele Poro Trésor? Ah oui, Poro Trésor. Nini ngemetuba? Allô? Aïe, yani mekwenda donc akei tuza na ba dossier belé na République démocratique du Congo. Merci beaucoup bandeko bazoko landa biso 089 30 82 200 bandeko bazolanda biso na YouTube nazomona déjà bokomela biso zolanda biso wapi ekosala biso bien ndeko oza na téléphone ya Android oza na application ya YouTube émission oyo eza pe en direct ya Bikatabaka Mbuta Lusala. Allô? Allô Tata? Allô Tata Lusala? Oui Tata Lusala, présentez-vous. Kwa utuboka lelewana? Kuna nsonso Voilà, wetele kele kankaka Lusala kuna patada nsonso kuna territoire ya Songololo. Nkaka kisilendre. Mungu bakedi tomba ngakanga muziki. Allô? Oh là là. Aïe. Tata Lusala vraiment réseau est un problème. Allô Tata Lusala? Aïe, Tata Lusala zenga tete wana zenga mboso wavutuka zenga. Voilà, Tata Lusala. Allô Tata Lusala?
Voilà, tata lusala kata parce que réseau zotungisa ozoyo kana lisusu te. Donc na kati yo muta lusala luka place ya bien parce que bango baza na songololo na kati ya bamboka kati tozwa lisusu nde. Allô, ko tubokelele kele kankumbu nani tata? Bonsoir. Bonsoir papa. Oui, Naï Ludovic, à partir de Matadi. Kombo nani? Ludovic. Ah, Lidrovic. Oui, tata Lidrovic. Mais pourquoi la République démocratique du Congo balinga batamala muti? Oh, nandenge ni? Mais makambazo de la constant eza lokuta. Non, kolobana lukuta te. Tika justice asala makambo na ye et puis na suka. Non. Ensemble te dina ngoyi te kaka masolo ba vérité ya katonga sa ba panga baso atali mabasolo ya fike bobesala moyi bida lokuta. Utamala voyer pour pointer bilan kako ko créer ba problème allez du bon wati. Problème bongateur et après pas chicago. Aïe aïe aïe. Aïe. Merci beaucoup. Appel les allez kokota c'est kokota. Vraiment to yamba susu ndeko aïe. Ndeko to yamba. Allô? Bonsoir papa. Papa muke na Nzululu. Ah papa muke na Nzululu awa na Matadi na Mbanza Matadi. Voilà, nini ngemetuba? Mettre la playa. Meshi kila kitu na bia mega tuba muna na Tombangadi. Isalo telemaka na Tombangadi ile meta la place ba kabare moro. Nememo na meka tu kuna bubu ikifanya leo bila meshi kutazibu na pata gouverneur. Ugelo mbanayani babika uzena leo kisalo. Parce que baba na kawa bien mais ça vous avez gagné la tête mais double meka tu kuna yemo na kisalo leo En place ina ba remorque. Oui. Merci beaucoup pour ça mon information ya mbote. Donc il y a une bonne oui. Aïe. Aki. Voilà donc à rassurer biso misala oyo papa gouverneur abandaki na entrée à Tombangadio. Voilà, pembeni à Tombangadio. Ah, Mutalusala zongi na ebike aluki place ya malamu. Allô tata Lusala? Oui, papa Lusala maintenant très bien. Allô? Bon, mungu baka dizingira ngakanga bankanga waizi kisita kugoma. Nkike kikondwa mwekona kunkanga. Bakitira kitaka geri yakala ngolo, mbotike na choma daga baka papwa. Non, papa Lusala. Bon, teka vova skadi inite sumbiri, teka vova kunchuka mono siya vova. Ndimo mengikamba yabo donke bawo, bayambela kuma vova mudiri radio. Lenda bankanga, ukatona lenda ko, batumba poste exterieur, exterieur kuna kunkangi. Ndimo kuna kuma mudingu. Renga sila. Insécurité, yeki saka kukuna ni ku RDC. Itu besi ku territoire songoro na batimpe. Donc nenda ndikuvukala po. Anka kusilai. Nde gouvernement wade kibomba mdenzi kambila nkevo luyalu kakibovila mundinga ntiani mamume kikubika mukipeka ngabali nda mwaka yabi kibovila mukipola nta mtinda zozo no ipola na vilanda ndabidi kunyanyisa sasa jambo tekea mboso zazuri kwa majamii na kwa mikoko kwa mutabejo kila mkosi LC mutaserti ya jamoni ya ranketi tumu antuka meka ngina takasani Tondele beni kele kangwa kazi mon contribution yaku aïe j'appelle qui bene kele kazi tabulu mukabika takatabaka munanzila nsinga. Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Ah, pour Chule, boni. Ah, ça va, papa Titilander. Voilà, Olobinini.
Bon, ya rapona mambo na kuachila po mambo bora tu ni lalanda mwapati. Mulo tu bagakai. Hapo wachiravu bandara yakena kumaanisha pesa. Wachiravu bandara yakena kumaanisha ndio tudonge. Basa tu kama nchaviso bandila ngo papa tikile. Ni batravo bandaka pa foko stiwe yango foko yebisa peuple azolanda. Ozinzela ya oke ndechasa place wale bukana ile lo place wala elo tila rakati. Oyela energia bana ba kaba bagambe bana kusala kima motive. Donc tu as kumona kima motive na bandila. Donc kabeti sala evoka beta sala ko. Beti sala ko bana sala be donc tota junge kula tu papa tikende mona kana bana sala kima motive. Me babandaki me bakataki. Bakatani mitala batavodo bakatani na bao. Baya otile tlabiso bandela penda. Merci beaucoup Keleka pour Tchoulé parce que place Nzela Énergie et ça gouverneur oya uta kolongwa papa le docteur Guy Bandundungidi ye mutu bandaka yango. Allo tikato zwa lisusu ndeko. Allo Kaka tukwe jambo tikao. Jambo tengwa nkazi nkumbo nani? Kuma mejema kula kumkuanza. Ngwankazi kuna nkwanza. Ya tata die. Uma vimpi kibenekele kuna nkwanza ngwankazi. Atuka mavimpi masia masio tibotinge. Mono diaka kibenekele kama mangro koto bayaya. Atuka kitukuwa ben. Dimo tuwa kitukuwa bangesa. Atafa tula dili mama politiki. Mamu manzila. Mame tutukuwa mista. Doga beno nzila kwa hii yantikidi beno nzila kuna nkwanza veiko hii yantikidi atuka beno nzila kwa yantikidi pakiri ya nduizi lendikwa kukota ukenge tojaka lendikwa kukota menzila mpasi donc ubi mabila kwa kubina kute bodila malala bisade moyo wapi mankatu transport ngatu mubaka moto kwa kutoti totifuta 20,000 bosi vaika kukreu Enge, 20,000 fete futa ndete? Inge tata, kitiba kutako fontia kwe tikuenda. Ale, kuna madepite masongololo makuiza nga madepite masongololo bayaka pe? Madepite masongololo kwa huke baluaka kwa huko kasi kwa nila mudepite jeto zaki. Nkwanza vata da gayara fumaka bakuiza nga kwa huko? Vata janene dogi ngetu ukama dogi. Wule tukubabo kila faseke bakuiza nko. Yaba kuza kama mudata bote mkuza kuna watu kutuba kusakuwa kuwebe kusifiti vanga. Yadi babu, bete kulanda fa matadi babu, mkiwete kubakamba wakadi bete bazolanda yo très bien. Baza awa na matadi. Batutati sila kakizingira kadivoka tutati zingira kumpati kwa ni kwa betu babu. Wauti mapata wasokwa ni powe. Kala mambo Kala mambo. Bina koko bina kata bila tadi sana watu kuvili wakitulama kusako powe. Ya uchiko kende. Tozo alisusu ndeko. Merci beaucoup papa die kuna nkwanza eza musika baoba yebi nkwanza tikatozo ndeko lisusu na nzela singa. Allo Mangrokoto papa nkumbu nani? Papa Sokrati kwa una? Ina papa tadi kuluadi. Kuluadi une? Tata Sokrati wetel. Ema zoele fofa. Yetike jo meni kuta moshe deba u profesi. Tata kusakumuna. Adipo tukimona gitalo kutosikia tako. Kalau dia pergi kalau kimeni ko kalau kimeni kalau dia tidak kimeni itu kalau kita ngane buat buku profet bomo saya bukan saya betul dia bomo da profet itu selama bomo jangan lupa bomo itu tahu ada foto timona dia mata di RT minta kalau aku muna. Merci beaucoup Ngwankazi. Yang lebih netukula na self-defense. Kwetu kwa kumabu makura kaka yendila. Kura yendila yafua. Unapambaza mataji. Depineti luadi 2,000 francs katika bide. Enge, depineti luadi 2,000 francs.
2000 francs, vous pouvez utiliser les 4000. Vous pouvez 19 heures, 5000. C'est bon. Merci beaucoup bamfumu bawili kwa ogeleka bao bafete kulu sadisa yetu tunavana muda kuwa lwakisila zinsangu. Voilà yandi wele bandiko bazolanda biso yo za na Android emission eza ko leka pe na YouTube na chaîne ya YouTube okomi okoti na Android tozopesa nano message ndeko zela ko benga na mpesi ba 6 ebele tika tozwa nano ye parce que zana ba 6 ebele. Voilà donc on ndoi vraiment oui. Allô papa. Bonsoir. Bonsoir papa. Oui papa, en tout cas basa la nyonso ba renforcer sécurité na société oyo ya kotazo donc bien de la ville à la tout à niveau kotazo à renforcer la police pour aider la sécurité dans le Congo pour l'année pour des crises donc bien de la ville papa à la tout en suma di batwa pour le problème de jali bakri le amona bengi poke et comme la no abana ko. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Maître Willy Nyumba nzevo cha kutulanda bandeko bazolanda biso na chaîne ya YouTube soko zana Android côté na application ya YouTube comment la voix du Congo Central Télé, donc la voix du Congo Central Télé, hein? Donc émission zoleka na chaîne à YouTube il y a la voix du Congo Central Télé. Wana komonanga en direct. Voilà, komonanga en direct. Donc tozana radio télé Matadi. Merci beaucoup na Aristote Masidi. Ye mutaza côté ya technique, ye pe mutaza côté ya YouTube azo sa biso pour que bande ko balanda biso partout au monde. Voilà donc au commis la voix du Congo Central Télé, hein? La voix du Congo Central Télé. Wana okomona nkaka 6 cylindres. Vidivanda wani vana kitika mvoikia. Voilà 089 30 82 200. 089 30 82 200. Tika tuzwandeko. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonjour papa Patrick na kan conducteur. Okatana ki oui papa Patrick na kan conducteur. Nazalaki na préoccupation nano d'abord naniaki nalobela bagence oyo batia basalaka nzela oyo ya bachinois oyo tokomprenaka te balongola batotani nyonso territoire nyonso ya songololo toyebi te na banzela toyebi te no na bapembeni ya mboka batiaka totani wana mpona kokalme vitese ya bamituka mena mituka ekoma koleka na bavillage. Donc, c'est comme Kodo va éviter que nous les avons village dans la campagne. Comment Kodo va alors, il y a un autre éviter. Est-ce que Badoda nous a pas de l'épée ou tout va côté mon temps de tout le monde a le côté on va pas faire des zones à sans Dodan. Donc, il y a une deuxième préoccupation dans la Ezali. Joseph Kabila a sali danger permanent sur qui te le bateno à Tana Goma. Donc, tout le monde filme où il y a ça dans ma caméra, il y a papa na Kabila le père. Donc, il y a ça tout le monde pour la minute sur le bateno. Comme on a place à sali, toi qui papa Félix a pas dit dans café. Donc, papa Laurent Désiré a le bateno a comme ça Congo Central dans la café. Donc, il faut pas parler, pas parler. Merci beaucoup. Ça va. Ok, merci. Mais population est zakuna. Donc, il faut que la solution est zouama. Tobenga na bangunia o bazali kotumbo la biso na République démocratique du Congo. Na mboka na biso bakoko batike la biso. Nzambe akosunga 089 30 82 200. Wana swali toka en direct. Una kinguzi kietu kituto mazolanga. Kinguzi kia radio télé Matadi. Wika tabaka umosi muna nzira nsinga. Allô? Allô papa Tushemi. Nsiemi kibene kele kangwa nkazi. Presente vunkumbu nani wani? Nkumba me papa Jumu kusongololo. Tata Jume vankata songololo? Bakisonga ngena. Oui tata Jume. Wetele wani? Nikitamanyonga Musamona Batu kabazode le peko
Kosa Mutamba wetitema nwani na ntia ikanti tala ziki za sebe tuko sana. Wow, antuka vraiment za kansaji sanchete katuma nwana kaka kadi tuamekalanda zinfumo za zizela kukontwala bao bazola na keya personeli bao motila bakanga ijodo kaka tuamene yama dala munisemani monola kazi zinzila betu ndo kumanchike nzila ya mndi katika kibeni nzila ya tama fuata kana wa wali kufemema katutadi la na manjila kadi nzila ina ya mbote bijia bisete toma luaka kwa mozo no ijojo tableto da munisemani pani chikoni. Merci beaucoup tata Unasongololo Matondo Maombo 089 30 82 200 émission Luwabidi Lubiankango. En tout cas unukia kikibenegeleka mpasi zina kuku. Merci beaucoup ba mfumu za onso za luyalo bitakutulanda ba continuer sur l'état bazali kolanda biso nzanda pambola bino parce que ndenge tolobaka musala bosala ka eza musala moko ya pasi donc eza musala moko ya pasi Nzamba pambola Congo, Nzamba pambola président de la République parce que tozana temps ya bitumba congolais nyonso fo kotelema voilà donc tozana temps ya bitumba donc esengeli congolais nyonso a lamuka tozwa nkangu kabwiku voilà. Allo papa nkangu kabwiku. Allo papa Titile de Boni Mangrokoto en tout cas votre scenario akatete na maman na papa de la date du village Ika mami village de mon bâti na yem de mon village mami de la on est de la date de la village parce que moi na ya moto ya kitu avec famille pas congolais c'est comme si la magie de la famille de moto mais ici je l'ai été filmé ici que le doigt et que le langue oya na ebiza kuma mnamenda ebizao deleza kisi ndio wali kwa kujua kuna benefit na damu moko bien kuna historia ya toute l'histoire na dans là bazila bazosala kuma kile kata na ndio ndio tunataka bazila ndio kwa hapo tutaje hata ni mkola ndio kwa mtoto mtoto unaona ndio ile oya kitanda c'est ma vie de hôtel tu vois je quand je m'attends à quelque chose après de la vie après de comme on a dit que mon gouvernement Mayu papa bref comme la vidéo le pour faire les gars de ma boque Mayu mais ça tu as bien au peu ça parce que tu as bien au peu ça marché quand on peut maintenir la carte de la pour le coup les deux ne vont pas dans l'eau parce que dès que les deux sont dans la bâtiment parce que la villa est la plus la manière de le moment peut être pas la manière de le va de parce que c'est quand c'est et que là et le simba on peut qui pour la politique pour que on puisse avoir famille au début de la famille là à la stade de moins de l'état là là c'est à mal la force on a déjà parlé de ces gars parce qu'il a dit que on peut la faire mais dit que makambo ya Congo papa tukiende hata de l'éducation hata de l'éducation dunia yote exactement c'est ma partenaire na koka na kwa na dit que papa président de la République a reconnu que la partie du mango c'était le problème ya la noire après on a dit que c'est maintenant c'est là donc c'est de reposer la race noire solution n'est pas de Komalango on a gagné nango ya kopeta vana tutele deux ya mwana et puis maintenant c'est pour la dossier à expliquer dès la vague est capable de connaître après na commandant région parce que là on a initié les gars à reconnaissance dans Congo parce qu'il a fait parce que on a dit alors ça catégorie midi on dit que ça me donne donc il dit ngo la culture va faire quoi là mais moi vous là et je te dis banga la communauté qui doit côté d'habiter je m'en dis que tu vas danger on a fait notre gouverneur
acte ya tena directeur aner bato na ye on a renseignement et puis le colonel major et le colonel TD qui peut pour le renseignement en tout cas pas du bongo pas pour le renseignement tout le monde au Canada la musique de ce le temps de la musique doit tout à notre malheur vraiment le bon on a ça peut cambier de ça ya pas na bala la pale c'est une tango kabanje na bitali ntango kamere na mama na bango mire menga songo et puis natali ya de okusu ya de okusu na pesi mbote natali de la ngai joka bubu na pesi mbote et puis la moni DG Papi Dimas na pesi mbote et puis la Frank Dimas et la voix de Tigo Daniel qui l'a placé merci cylindres nous ensemble et puis 8 cylindres ouais dans la kuna na yo occupé de la c'était là et dit il y a la branche de la monsieur merci à la papa pas moquer la plus cambier et puis Victor Zali un peu de mbote na moitié naï merci si c'est de ça ensemble il y a papa ntambo kabuku et puis plus cambier a fini menga numéro 42 référence à l'église catholique qui a dit ça merci merci beaucoup papa Nkangu Kabwiku en tout cas tumenebaka kimenekeleka loko la chafuana merci beaucoup tata Nkangu Kabwiku ayaya tuzwa lisusu ndeko na nzela singa allo bonjour papa bonsoir na kidekwa na bonjour na kide wapi ngebebo kila betu bonsoir allo oui muno mebokila na pause ngemebokila na pause kumba ngena ni mama muno na pause Andrea Doreli na Andrea Doreli oui mama muno tublenge mumosi papa Sisilene tabile beto mambo yayi beto bansenya beto bansenya mais beto mosi alors le foot beto réseau ya Orange ameiba metesa beto mbongo na telefone nyosho ani kibeti sote maybe ma 0 ya fo yandi écoutez allo mama allo yandi kwenda na shop ya Orange baki récupérer bambongo ina na shop ya Orange yandi kwenda na shop ya Orange na ville Mbasi baki yandi ke baka bambongo nandi baki landela mouvement nyonso ya bambongo ina no nge kwenda vana kaina na shop ya Orange mbongo nige batira na banki nitosene kumina na Orange mumeza bave nimba mambo ya misalama me nge kwenda nde metena na shop ya Orange kuna nde benokwe arranger ba mambo voilà donc il faut okende na shop parce que na ebitin salemi ndenge nini mais yo kende lokola lobi ndengwana lobi yani kwenda niko na tenchika ba mambo ina na shop bake landila kwani bambongo ina yake futu kwani allo bonsoir na bonjour na kidekwa papa tuzana kata mpuzu loba mwa makasi papa ozoloba na se nazana mpuzu na côté ya 45 toi na l'école bazotonga kuto vraiment biso difficulté za na biso vraiment kuluna moko eza ao vraiment impossible te bazomema na miliki na bitampu kolere bakobeta bitampu wana biso ndeto bandobetaka ngo popopopopo bayaya balamuki esiko na minito bango batina bitampu wana na minduki bazokebetaka bana siko tozoyeba sécurité oyo tokomi na yango ao na poste tokomprendre yango kuti tozokolala te tozoyeba kuti ndenge nini tokosalela papa Sisilene vraiment ezosalisa pas dere kaka ekomi kutu biso bato tina bandako c'est mal à l'aise tozoyeba ti marque na kata so biso bato eza na biloko malunga te oza na kati bandako bazokotela biso tozokomprendre yango wana lokola nani ya sika ayaki général ya sika vraiment asala le tout pour que azongisa kimia na Congo central vraiment ekosala bien vraiment parce que kata nkango ta nyonga mumamda mama tadidi insécurité kumine va ville matadi surtout ku Congo central donc amboteko
alors que papa na ça tu na likambo moko na soulever soulever pour être la karaté na yo enseignant toujours ba déclarer awa toujours ndamba sali bango bikamwa toujours l'air basé au capitule ya nkamwa wana basali quelque chose les autres sala kana grec compagnie ba chinois mais quelque chose de sala kana racheter de sala kana na ni na transporter c'est pour salaire moko te dire ma watro donc kana côté l'hôpital est mis à la gâterie il faut pas tout ça ba 10 ans ba 15 ans et dit besoin de traitement technique même que aux gens les camps na tanda ko kende pour déclarer pour dire pas moyen na éducation ko ça la biso yango pour vraiment tout comprendre pour tout ça la kana syndicat vous avez Jean Greg Seti au ba chinois au ba za kana pour marital donc vous allez kosenga quand même vous ala na liste syndicat pour de la cabiso même moi ba salaire et puis même que ça na l'hôpital place ya kotuka quand même soin baninga bazana moi ba ka vraiment ba sala ko sentir à na place ya kotuka mo soin et biso ezala gati transport ezala gati à manger ezala gati salaire moko boy dire ndengo wana gati. Merci beaucoup nzevo sitwa la dia ka dossier beno sitwa za ya bo sitwa yonatina sitwa Thomas Saitidie mpasi vo tuakuluteza fyo tukulusadi kidi maana nanga un jour lwa baka basindika mpasi vo bakulunwani nanga mu mambu menje vo ba député mpe balenda noa parce que baba zei ve ba fete kwenda muda zi droit za muntu ndondo usalanga. Merci papa yango wana utina ngai papa. Merci beaucoup na tonde botondi. Merci. Voilà et ça passe parce que ba syndicaliste baza nécessaire parce que bangonde ba buskilaka ba konzi c'est ça. Voilà, merci beaucoup papa. 089 30 82 200 089 30 82 200 089 30 82 200 wana nkantangu tuka katala nkantangu tuka kyaloko latuna voilà 21h passé de 55 minutes. Voilà, mukwenda tuna malembe bika tabaka dia kamosi muna nzila nsinga pasifuka waka na keleka. Allô tata. Allô papa, bonsoir. Bonsoir papa. Ndio kiari katika yetu kumpozo hata kumpozo kuna sabini yote kwa Andre ya modi choma. Kiasi kibene hiki paketa na position. Kabini kia va témoin de Jova. Aïe. Kabini qui connaît qui on peut dire ça la émission donc tu es où nous qui pipidi. En tout cas vous donc moi puis une lumière de battu fi de ngam mais hata donc transmettre ma ba da fi dans entre SNL diak. Nkiba ko lu fi di? Moi puis lumière de battu fi de ngam ko entre SNL. Donc il y a beaucoup de parler du chantier de yo kané mais donc qui on donc une semaine de la pour y a telle lumière telle quoi c'est-à-dire qui a dit que tu composes courant pour dire qui a dit que ben donc vraiment nous toma tumbulanga parce que papa gouverneur na ba konjasnel ba sunga bino parce que botonga déjà bokotiza kutu mbongo botonga place au faut batia cabine mais ti lelo vraiment mutu moko te abeta tour malgré dayoka kikeno en tout cas félicitations à DG à directeur provincial à SNEL parce que il est vraiment peu d'accord fallait côté wana ezwa courant ya malonga mais toko lemba pete kolobela bino pour que baya coacher la bino quand même cabine wana pour que entrée ya matadi ezala vraiment kitoko parce que entrée matadi soki eza molili eza bien que parce que mutunyo stango zo kota na entrée fois sentir que minda pele merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Matondo mingi. Voilà. Donc bandeko ya pozo en tout cas toko zanga te ko Allô kaka tikile kaka dia scolaire ku Kisonga. Kaka dia scolaire kuna Kisonga kibenekele muntu angana wa Marte Failu. Baba vimbi. Mangrokoto bayaya muntu angani wa Marte Failu Madidi
Vraiment kiasala kuna kwa kubaki kuna ma president de la République de kuna IDPS. Wasobe Politicien mekenda tu. Aïe 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 aïe. Kaka Diascolor, Vilagana, c'est les grands chimistes. Ah, merci beaucoup, Keleka. IDPS, viva! Vraiment. Na sepeli mingi koko doza direct ke jana kankaka leke ke na boba doke tuluku junga tuno mu. Ankaka kutaleka ko kibe. Vraiment. Ndalu kaka salu yimene fuwa ndalu katamu la gouvernement yenda kunjwana salu bya uzibuka. Vraiment. Ngamu za chini muku shiya pengiri mufuile na mutu. Vraiment. Jana kaka chiedo kani una ngamu kulenza kala mundu fete kusutenira ko. Evo suteza kala nga grand meze a pengiri kukuiskizonga bien ku territoire songololo be rien. Vraiment. Vraiment, merci. Merci beaucoup, Keleka Tata Diascolor, muntu wa IDPS. Voilà, donc il y a banda kozala nakala na parti politique ya Martin Fayulu, mais le la politicien zala kandumba akotaki na IDPS. Merci beaucoup Diascolor. Kuna vata dia Kisonga, auditeur ya Ntiankulu ya Ntama. Voilà, allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir papa. Na bengi na pozo papa atandele. Ah papa atandele na pozo. Oui papa atandele. Vraiment on le support ma kuluna vraiment moyen te bazo côté la batu. Nana zo lo ba pourquoi so ba bimisi kaka ba kuluna on est dans un mayele ba bani sur ko sala mobulu ko côté la mandaka ba. Ale pas tikati misala ba ngoti. Hein? Wenda vovi. Na côté na nzela ya Braza côté Louis ou bien on va le côté na nzela ya Tchela kuna bango so sala biloko na loba kaka papa yango vraiment lobela biso pona likamwana gouverneur penga papa penga makasi pote kine kota tina boma moyese vraiment yango kandela na batika kubimisaka bango so babimisi bango abandi so kotama kokota sila kwa basi muto sala bazo bazo bimisa ye vraiment ce n'est pas bien vraiment yango kaka nena loba nzambe apambola yo apeso makasi na mission wana donc ezolamusa biso. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup vraiment papa Zonionga ndenge babimisaka ba prisonnier. Alors faut koye baka kobimisa eza problème ite mais faut koye baka catégorie nini parce que na ba prison bato ebele bazalaka kuna ba misusu afinga kaka ndeko finga mais akoti prison fallait bato wana ka babimaka. Oh azaki criminel onkido alanda. Allô. Mangro koto bayaya mangro koto bayaya présentez-vous. Pamuke wapi? Wapi? Momo. Na Momo? Oui. Oui, Pamuke. Oui. Kwa sécurité kengo na recruter na maire de la ville takeve mosi ya bana matadi mais hiki kwa ngina ukale yandi kama ni kama pame kama sécurité yai kwa manza matadi en tout cas na ubaku sashi insécurité manza matadi samu ya manisha yakina ususa nini ito kwa kutokele kaka ya chaque jour bakuluna alors bakuluna même mauluta leta na ngolo to di faso en tout cas tatale ko ya mbete yani sala eto ani munisa betu kenti mona matagi ya vrai ani maisa insécurité ya en tout cas kama mzambu yawe. Merci beaucoup papa Pamuke. Voilà, émission Luwa Bidilu Biankangu, Luwa Maniongo Mankangu. Merci beaucoup na ba konja leta o bazolanda biso.
bazoko continue kolanda pour que bayoka kolela ya peuple azali kosenga nini. Allô? Allô, Bonsoir Nkaka. ya kuvuza ndembe yematembele. No ya kuvuza ndembe yendunda za wonsono ye matembele mawonsono. Allô? Wewe dada mabubu. Mangro koto bayaya, mangro koto bayaya. Na kama kwa kitu tuba fio tingolo ngeke na kutuba na malembe tuba fio tingolo tingwankazi. Ah voilà, ya nimekwenda donc mambo ya insécurité ya nimetuba Mbuta Ndembe ya nimetuba ba mambo ya insécurité. Merci beaucoup Mbuta Ndembe Vuza. Voilà, merci beaucoup. 089 30 82 200 wana ziapeli zitabulu muka modi ya mvula jevu bayingi. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir papa. Oui, c'est papa Kumekiko. Papa Kumekiko? Oui, papa Kumekiko. Na Matadi, hein? Na Matadi, oui papa Kumekiko. Nini ngemetuba papa Kumekiko? Papa nazo ba makambo pona makambo ya kabila. Ah. Vraiment, est-ce que batu ya PPSD batu na ye bapesa ke baconseil te na ye moko aza na baconseiller malonga te bakopesa baconseil afandi na pouvoir pendant 18 ans otiki bokonzi na malembe yo moko okei bapesi yo privilège nyonso na mboka oza à l'aise partout ozotambola na mboka oza à l'aise moto akopulsion aza te moto akolandelo aza te oke na yo na exil yo moko exil forcé yo moko moto abengani aza te epuis sikoyo yo moko osusu makanisi oya kozonga na kati ya mboka pe ozozonga na ngambo ya barebele. Est-ce que vraiment bato na ye bapesaki baconseil te mpo na yebi ke na Matadi apesa eza bato apesa te? Est-ce que bapesaka ye baconseil te? Bapesa ye baconseil te? Bon, sikoyo elaki yo arrêté elaki te akebete wana eza eye bon azopakola nanga mafuta ya pamba eza ye. Vraiment nazosenga na bakonzi ya mboka oyo bazokamba lelo awa na Congo balalisa makambo te mpo banda yaki sikoyo biso bakonzi ya mboka na biso bazoloba makambo malonga mpenza te mpo na ye balalisa makambo wana te soki saji batinda makambo wana na justice internationale batinda yango batinga mandat d'arrêt international balisa ye bazwa moye barécupere ye pourtant bademisaki ye na Kinshasa arépondaki eloko moko te arépondaki rien. Il fallait aller à Kinshasa pour répondre de tout ce qu'il y a avec un président. Donc, il y a un problème. Il fallait aller à Kinshasa. Mais quand on va venir à l'autre de côté, il faut, après, comme dans le Mboka, il y a des rebelles. Il faut se soigner. Azanani. Vraiment, pas pour le Mboka, pas pour la mission. Président Félix Kapanda n'a signaté. Ça, nous avons tout pour le moyen pour récupérer Patawa. Vraiment. Il y a continué par des autres dans Mboka. On a makambo kosamu chama tika vraiment na wale était fort ba ranking pour bango na bango bazala ngo na kata sisi bakono ko landela mutausa mukala malam odema na kikali kama ya ranking vraiment c'est que mboka pati bakonza bakomo potana na ranking mboka kosamu la ndimi vraiment na wale était mingi pour la makambo kosamu chama mais kosamu chama akolonga omoni sikoyo bamoni ke makambo mbongo ezosimba te bakomoluka so makambo susu outrage ya nini vraiment mboka oyo nzambe asunga mboka oyo bamakambo kimbangu toluka kimbangu biso toyebi kimbangu te
président Félix on a fait ce privilège merci avril biso nyonso bakongoli toyebi kimbangu donc sikoyo toyebi kimbangu te kaka bato bayaka o toluka te bakimbangu mpo mboka ebonga toyebi kimbangu aza prophète na biso toyebi te vraiment tukaya na kanda makasi na msuki wana. Merci beaucoup papa yango natikaki yo mpona moni vraiment ke osombi unité pour que abimisa makambo oyo awuti nango na nzoto namoni ke odécharge bamasasi nyonso toyoki yango. Merci makambo olobi eza vraiment ya solo oderute na yo te matondo mingi. Allo papa Silende Kokocho mangro koto bayaya papa omoni makambo papa wana alobi alobi mpena makambo moko ya solo biso komona nga mpo naza mongala okoyoka nga mpe fungula matoi bien nyama soka kimi na paka kolinga te azonga lisusu ndenge aza wana mpona nganga lembo mpela atala mayele Félix atala mayele tozala mesha na ye ata memi na basatini tokolia ye ozoyoka nga papa na mibale nalingaka na ye basalele ya banani oyo bakwa rouge ti lelo nakomi na agio nayebaka salele na bango te tala makambo basalaka makasi balesone bango esalanga mpasi na motema oyoki nga toza na mesha na Congo awuti awa banda combien de temps siko apene alingeya mpo baloba mwana malamu yeto balobile likambo malamu abomi bato wana yango tokomi kobanga komenga na baradio naboyi kopesa kombo na ngai nazobanga to Félix atala mayele na bakonti nyonso baza kuna tout autour na ye bango nyonso alongola bango génération oyo esala bongo génération alobi bana na biso tozobota lisengo nini bakomona toke na konyokona kaka timbo na nini toza na kanda mabe akeba na ye asala eloko moko na Congo awa te pays euti lese alene na tonisi kolona na mboka oyo eza ye parce que justice eza te baomama bandeko na biso partout aloba eloko moko te ozo comprendre nga mboka oyo tozo comprendre ngo te tokomi nini eloba bayome ntungu vola kimbe okudi bandulu eza malamu te titu likambo wana nini akei mais eloko lisusu ya motuya apose ayebaka salaire ya bakwa rouge wana eza eloko abeti ayebaka salaire ya bakwa rouge te nga mpe nayebaka ngo te bango basalaka mosala bénévolant basalaka mosala bénévolant soki nga ndenge naza boye nasali accident kwa rouge akoya kozwa nga ata ndenge nini napanzani kwa rouge akoya aporenga alokoti nga azwi kwisi na nga azwi mutu na nga non c'est intéressant. Merci papa, merci vraiment. Tika tozwa su ndeko na nzela singa. Allo papa biso wabata posi oui loba mwa makasi biso wabata posi tozobengaka yo tolobi boya biso awa eloko nini bakosala te neti oyo basalaki na kipasi bamakesa basala sécurité na kati ya matadi awa pourquoi papa gouverneur te akosala yango par rapport ndenge asalaki na kipesi mpo na kipesi na miniti bomotinya mpo bamakesa bazosalaka banani wana basécurité wana papa nazoyoka yo pourquoi bakosalisa makesa basala nani wana mpo biso awa vraiment na mposo tozolala ti papa sécurité moko vraiment impossible tozokoka te na polisi azotambola nene na babalabala olie bakotaka na kati batala makambo ezoleka na kati rien okoma ti wapi papa basi merci yo nde olobela mpo yo nde biso nde tolelaka kati na nani na yo na émission na yo yo nde olobela bongo chaque jour
to bakozwa biso même bakesa basala biso sécurité wana peut-être ekozala bien mpona na kitese ekomi sui par rapport ndenge ezalaki. Ça va. Merci beaucoup, papa. Voilà, donc, va marquer ça. Bon, ça va. Ok, merci beaucoup. Nzevo, va marquer ça, je ne sais pas qui me fait, comment me tu mais je vais d'abord vérifier et je vais vous informer. Voilà. Allô? Hey, okay. Diminue volume radio. Ah, diminue volume radio. Ah? Yani Kongo basumba Kongo yani Joseph Urarodi yalanche ayigo yandi gaga bete betune nganji kuyandi wenda bovuka ngetubu wankaka doke yandi bwabu bete betune kuntombo babu fuko emwini kiri betune abakongo yandi wote bakongo kobe ya bete tufuji Kongo wenda vovika kankaka bwabu yandi bete betune doke nganji tuena kwa yandi kasisa mchiyayi kavutuka muchizani chokiti komufumana honde voilà aïe 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 nous sommes des Congolais voilà 089 30 82 200 et monsieur Lingosila il est 22h passé de 15 minutes alors on a 20 minutes dans 5 minutes na kangi téléphone donc dans 5 minutes na kangi téléphone donc il est 22h passé de 15 minutes parce que nous avons fait loba pendant 10 minutes on a souki ça voilà ah là ya tuzwa ndeko nanzela singa ndeko aye komi baba na ye moko allô bonsoir papa Allo biboye Kabila ndenge aza wana alakisi identité na ye te aza roi yango nde azoseme trouble na mboka na biso et puis bacriminele na bakuluna wana babomaka bango po sécurité ekota soki bazoboma bango te bakotonda kaka ebele na bana na biso bakokoma inise kaka mpona bango babomaka bango Mobutu asalaki yango nani amemaki ye esika kasi natia wana droit de l'homme ezalaka te babomaka bango droit de l'homme yango nde ezonyokola bato lelo ata oza na eloko te mwafi 100 francs oza nango ekomi ya bango mbongo ya bato bakoma kosalela programme eske penza vi ekozala bongo mpona bato babomaka bango soki te bakotisaka bango prison oyo edomaka miso babomaka bango miso ye akili aya kadiambo voilà nani lisusu rapidement dans 4 minutes na kangi téléphone wana na koyamba lisusu batu te ngamo kofuna loba 089 30 82 200 089 30 82 200 bikata kiamba yake mosi mwana nzila nsinga alo ngwankazi bonsoir papa Siselendo bonsoir biso tuwera kata vile Matagwa mais tuwera luwele makasi na kati na Congo tena nini le type de question oyo tutiko hiyo nyama oyo autafiki wapi shoferi ya defango lobi nini chauffeur ya defango akoma koniglige peuple congolais ya vraiment onika eta konika toletra basardini tena babwati meme na
l'État n'est pas comme ça le musala te. Alors vous pouvez peut-être comme ça peut faire le musala. Jijas. Donc on bisomoko. Mtu mtu anza aeteri na eteri kumisela to kausa ta kausa. Jijas. Ni mali na mwana mkayabu. Jijas. Merci beaucoup. Aïe. Ah. Allô. Mangrokoto. Mangrokoto toujours. Présent. Nkongona. Ah, merci. Kukinkanda, oui. Moi, je voulais juste dire par rapport à Makambo, il y a Kabila Oyo, Azongi, Namboka, pour la population. Parlez. Oh là là, monsieur est parti. Aïe, papa, ok, nayo. Oh. Tobakadia Ramos Munanzila Singa. Allô? Allô, Mouta Cylindre, bonsoir. Bonsoir, papa. Mouta William Pose. Ah, Tata William Pose. Wing Haka. Ya William Moussangole de Vova. Nemo Fati a vous tera, tu vois, voilà. Moi, vrai, le Bouna, ensemble, il vous tout. Quand c'est des coups à vous tout, il a parlé, ma cour, la Pion, Kadia, Moudi Moussouté, ou à côté, ensemble, et vous Kendi, Odia, Boedi, Veti Kubika, Odia, Veti Tomisa, Ina Kumbuka Kinkat. Dinzi la Zafua, Wabua la Bantriaula, Wamonso, Nopiaula et Diao. La diade was a good look figure, Savoie, Kikan, what about what you did to the land of the Tobar. We come back with the man. Alors, je suis obligé de kanga téléphone parce que mission to komi na suka. Merci beaucoup na ba auditeur ou ba uchikobenga. Aïe, matabis. Yo muta matabis, yo kaka pe muta suka to joyeux. Allô, muta matabis. Allô? Ani munu pour la Kinkanda du hôtel. Ah, kuri Kinkanda udie? Kinkanda voda kwango. Ah, we nzaye kuna nkaka. Okay, papa Citizen, muna kutuba sana mambo ya insécurité na vie d'Amatadi. Papa, en tout cas, les gouvernements provinciaux doivent prendre les choses à main. Allez, tu m'oublies, mon tangoui, Pinduzi, de maire de la ville. Il y a ça de sécurité, mais vous nous dites que donc c'est pas moyen. Dernièrement, en plein 19h21, on va côté de la Winner. Alors, vous avez mais pourquoi le gouvernement congolais, le gouvernement provincial, n'arrive pas à trouver des mesures draconiennes pour pallier à toutes ces petites qui se passent dans notre pays? Non. Les côtes sanitaires, quand il y a un peu de la météo, parce que nous avons une école pour voir nos papas. Nous avons les droits de l'homme, oui, c'est les coulons qui sont en train de violer, qui sont en train de tuer. Ils sont continuer à tester, continuer au bon moment. Papa dit, je ne sais pas si réellement ces gens-là ont un cœur. Je vois un monde qui je vois un baou. Je vois un maman qui a dit, je vais aller à la gaïne. Mais il veut continuer pour l'on n'a pas oublié. Mais quand même. Je vais aller à la maman qui a dit, nous on peut continuer à regarder et aller. Mtu wetu mpaka Mungu ndiye mmoja kile manani ndio kujua ndani ma kambise wa kufuga au na kambise wa kufuga yangu kufuga tangu tout ça ce n'est pas du tout bien. Mais le gouvernement
genre de choses. Bien pour régulariser les choses au pays. On va combler le conflit entre eux et les magistrats. Les magistrats, on va comprendre que nous. Voilà, donc à pays, alors en tout cas, na kangi téléphone. Yoza mutu atembe, meka kobenga, komona mundele akolobele na téléphone na yo. Voilà. Merci beaucoup les kwa ba ontu no batulende, merci beaucoup kwa ba ontu no batulende.